congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Chers téléspectateurs, bonjour partout dans le monde entier, là où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Votre humble Nadine Sifa, serviteur bolinga mingi, petit mo pire na mino bolinga mingi, a elibino lisusu, lelo na tem na biso to sije na biso ya sika. Awa ngai Nadine nazana kati ya kanluka, bana poto, bana ngola, partout au monde eska boza. So boka kanluka, menga lelo na kiti na mabele nazana kati ya kanluka. Lelo to ye to olobela sije na biso to tem na biso lelo to olobela likamu, to zot lobela likamu ya Zakala ha. To yoki ba musicien ba yembi, ba tuba lobi, ba salibo. Zakala ha eza nini? Yango to kiti na kaluka parce que est-ce que kaluka neza quartier maire est-ce que Zakala e banda je sika masolo Zakala e simba me vanda yango ngai pe Nadine Sifa la katangese mona lingabino na kiti pe na mabele ya kaluka pour na to découvrir nangai na bino ponga pe na ngate lobini to yeba Zakala eza nini yango bo Zakala eza boye lokola ngana za na mundele akoyi ko bimba kuta na petit poussin Petit poussin na tanga lingiye ala koti ndaka nganga asalile kamwa bikilakila papa mundela kusala nini akiminga abwaki singa ake na petit poussin yango no yokaka Zakala atila ke Zakala mais batu ba yebisi biso babike Zakala edo bake zala awa bongo te na kiyaka eza bongo te fo sala kamwa bikilakila bongo soki yo vandi okotelema na yote mais ya memi mobimba ngana komi kotela ngana c'est que yo pe fo sala ngo petit pomi pa sali ngo siko papa comme na katikati nga mama na koyi ko sala ngo te biso ba mama pona zwa mbumbali Zakala eza bilia na ndenge na kulengela ye musala na ye na tosi yango mais ka ba petit poussin de mtu bazo sala ngo kolenga na ye ya kolenga ngana za mama atake na ye supu na soke kokita akozonga mais balobi ke ba papa ba oke luka ba petit poussin po bino ba maman de bo permettre ngo boza kaka trop occupé ba matanga bo kiparasu ba papa bien te mais so tanga ke kuta petit poussin sokolier makolo alambele lubwa kitoko ale papa lobi akenya petit momi akangi na Zakala eloko te ba petit momi wana boye te ndo akangi e pona boye biso ba mama to kendaka bibembe eloko te ba tata nde balingi komilalela te alinga matangomba 80 jours lemsunga biate papa nga na lembi oza obligé à lemba pete mama tata mama tala na musala boy musala oyo il faut pas ça pe musala butu te ya butu na kokoka te ya butu mukolo na sisa repo na sali musala butu ayo pesa papa congé kazi congé ya mingi te yango azoke zo ba petit poussin kasi yango na bazoleka ka ndengwana baleke bomaka Zakala bomaka te papa mondele mbote papa to kiti na kati ya mboka na yo tozobela likamu ya Zakala expliquer no bana poto bana ngola partout esika bazali bayoka ona nu Zakala ezani Zakala na kiyaka yango na yano la yo zaka mutu akufanda soku keye pa ya mutu landa malamu soku keye pa ya mutu a présenter yo kiti alobike azuri yo kiti Zakala wana eza kiti normal ke pa ya mopaya Zakala ezali ndenge wana me ya Zakala mususu oyo ekomi lelo ya mabala Zakala lelo ezali kokanye oyo ya biso ya kufana na kiti te ya mabala yango ndenge nini mama oyo babala ni na mobali mbala mususu bolingo na bango na mobali ezali malamu tango bolingo na bango ezali malamu famille ya mobali babanda oloba asali ya Zakala azo kipe bisu te azo kipe ka famille ya mwasi na ye yango wana bisu mwa ya kipe bisu izalite makambo ya famille mwa ya kota ngu izalite yango wana atile Zakala c'était à côté en kisi o bebengide mpungu afande mpungu amemi bakaleso na ye nanganga akaringi yango nyosu wana tina wana okomona ndenge wana pe ya mibale ndenge mama alobi mama kengi kombo na ye ndenge alobi wana ba mama mususu biso abwa sorti mususu zalaka te ba fête mususu ezalaka te ke mariage bakei boye te c'est que abatu babala la bango te c'était bato babalaka mais pour so bato babala c'est qu'il faut pas qu'il n'a pas ba fête mais
fait metaboro naloba pwelele polele ko papa loba polele pwelele basoti komi ngaya na kalukawa yo manse bake bakambo ya bana bakuli bake kuna bato basali ezalaka mingi te la plupart mama bazaka molatu kaka kokendaka bamatanga kaluka bakendaka kaka bamatanga bakendaka na bango feti te nalobi nde pwelele bamatanga na matanga wana lokola bakendaka alaki tata te lobi abimi tata tango akenda kota na bana akuti mwana elenge moko azali koyamba ye malamu elenge wana tango azwi ye aprofite soki mama alobi lelo ngai nazokenda matanga mwayo kopekisa ye pe alobi bo kende na yo ye pe azwi petit poussé na ye petit poussé wana kula kanye victoire na ye pe akokenda ba famille na ye aluka mwaye akota bonganga wana kanga pe zakala wana tata wana po abusa na esika ya utaki yaoni makambo ezobebisa mingi yango wana yango tena babengi zakala kaka ezaka na kaluka te mais awa nde esika ebandi oui awa esika ebandi mais zakala pe awa esika ebandi soki totali misala bacuisinier mingi tosali na bango misala na bakongole nyonso bilamba ya mosala ya patron ekobunga chemise ebungi sous-vêtement ebungi bakangi cuisinier bilamba ebungi bilamba nzoka nde mwasi akamati bilamba wana akeopesa na nganga atiela mobali na ye zakala cuisinier akeboloko na makala me atake yibaki te zakala wana yango monike tina nangu yango wana bamama siko na mabala bakumaka tina wana batiaka zakala po mobali na ye lolo libala bien po bofanda bien na libala no se retrouver papa kende koluka petit poussin te faut tiaka mobali na zakala non esenge kotia ye te na bolingo na tre ya Adam na Eva ezalaka te eloko ezali wana koyokana na tre ezali koyokana mwasi na mobali koyebana ezaleli mpe kosala likambo ndenge esenge bino mibale boyokanaka bozalaka tirage te na kati ya libala yango wana bato nyonso wana ezala biso makambo ya nzambe ndobeke bokumi mutu moko me bato ya mokili baloba kaka asalaki ezakala omoni zakala wana ozoyoka zakala na mokuse soki nalobi na kata zakala eza donc vanda awa na mokuse me yango eza kaka te ke vanda awa ndenge bato bazozwila onke ezakala vanda awa zakala eza domination eza kisi moko eza domination wana soki bapesi yango eza kaka te ke batielaka mobali eza pe bato batielaka yango bapatron eza pe bato basalelaka yango pe bato eza na esika moko boye asalaka amoni ke esika oyo moya alonga mosala oyo eza te akoki mpe kotiela yango patron na ye eza poison te eza kaka domination moko boye oyo eza ke ntango mobali azwi yango ali yango na nzoto na ye ekosala ye eloko moko te ekobebisa sante na ye te mpe ekonéglige sante na ye te kamemi ke ebanda kopesa ye makanisi ya kozwa mwasi mosusu te eza te ke so balobi zakalaka vanda wake mobali akotikalaka ya kovanda atikalaka ya kovanda te donc eza eloko moko akotikalaka ya kovanda te na mokili boye me na spirituellement ou bien na bolingo akotika ya kovanda na bolingo nde aka na bolingo na yo nde avandi moya kende pa mosusu eza te kaka yo akotikala kaka na bolingo na yo esika avandi azomonaka yo donc aza mutu moko avandi esika moko na position kaka ya mwasi wana oyo atiela ye eloko wana donc eza domination moko ntango mutu ali yango atikali uniquement na position ya mutu oyo atieli yango zakala elakisi eza domination c'est que ntango otieli mobali boka mobali te nde mama oti koexplike biso cher téléspectateur alobi ata mpe yo mwana mosala oza epa patron moko kolinga patron wana ozala mposo perdre mosala na yo te okoki mpe otiela patron na yo mpona kokanga place bayebisi nga mpe ke non soki oza basemeki mo balingako mpe te okolamba mpe biloko otieli bango mpo basemeki ya babanda kolinga yo babandaka kozala na yo ata bamona ya na baona mwasi mosusu te ezaka bongo eza pe bongo eza nango domination moko kaka ke oyo po ovanda esika wana me bayebisi biso ke mibali mpe bakomotiela yango basi bon mibali mpe akotiela yango mwasi amoni ke aza na mwasi moko boye alingaka ye te mwasi me ye alingaka mwasi wana me mwasi wana alingaka ye te akoki mpe kotiela yango mwasi mpo mwasi wana atikala na bolingo na ye siko estce tokoki koyeba eza kisi to eza nini eza kisi eza produit moko naturel naturel eza produit naturel ya bokoko
donc eza nango produit moko te ke bazwaka oyo na oyo basangisi po esala yango eza produit moko naturel ya matiti eza spirituel te ke eza eloko moko emonanaka te okosala bamystique po ozwa yango te eza nango naturel eza makasa kaka boye bafeuille ya zamba normal ozwa yango eza na maloba oyo bakobakisa likolo nango nde po esala efe mais bayobi na biso bien ke ka euti nde na kaluka bandi nde na kaluka epuis eloko wana bayaka bino nde bayaka bobandi bana poto babi bakobobanga bango bafia bayaka ye bakomi kobanga bafia bayaka so alifia muyaka akokangika nzakala te eza te ke non soki olingi ka fia muyaka mbala moko atili yo zakalaka eza bongo te eza selon mutu bolingo oyo alingi kovivre nango na mutu wana est-ce que eza na bainconvénient te biloko wana ntango osalela yango mobali eza na bainconvénient te inconvénient koyo kozanga te mpona ntango yo olingi kotelemisa mutu moko boto kovandisa mutu moko azalaka na position na yo baconvénient ezali yo kanisi lelo lokoyo yo lobi ke mobali oyo natiela ye zakalaka aza mpo na nga moko soki yo ozotambola de gauche à droite si ekobeba ekobeba ndeni ekobeba po parce que lokola yo osala produit wana aliaka ye moko te yo mpo oliaka yango te bokonsomaka bino mobale elingi koloba yo otikali mpo na ye ye atikali mpo na yo donc soki yo mwasi olobi ke lokola mobali oyo natiela ye ezakalaka ngai natambolaka nasalaka na nga bakindumba nasalaka na nga bo ekobeba ewumelaka kutu te ngai nazali muyaka 100% zakalaka ya terme bayaka donc elingi koloba vanda awa zakala bana poto balobi ke eza koloba vanda awa seke so ovandi oluka su te obima su te ovandaka esika moko donc okobima te okuta nyonso na bisika oyo ovandi siko ovandisi nani ovandisi mpe nini donc mobali okovandisa mwasi ube camarade ovandisi camarade dovanda kobima te zala awa balobi mino mibali mpe bokoma ovandisa basi mibali ovandisa basi koso mwasi amoni elenge nga mobali akovanda mibasi pa movandisa mibali ngapesa moni elenge ya mobali ya mwasi na ovanda bandeko no peka bayaka bayesi biso eza soki poussière moko ifo kotyela mutu zakalaka ekoloba ke nakiyaka vanda awa eza poussière te siko poussière oyo bakotyela bato mpo bavandisa bakanga eza nini donc poussière na ezali donc mutu afabrike bonganga na ye atia yango na eloko mpo obouge te so totali bien bana poto bana partout esika bozali boolanda ngai seke ezakala mutu abanda yango lisolo mutu asala yango seke amuyaka elakisi nango vanda awa mo wana kazakala ebi vanda awa mais seke ye aki asali poussière na ye azalaki muyaka yango nde mutu apesi yango nkombo ya zakala est ce que bino mpe mibali bozotyela yango basi mpo na nini bozotyela yango camarade mpo na nini bolingo naturel ezala su te bon nga natyela yango mwasi puiske mwasi ongo na elongo nalingi ye makasi nolinga te abima esalanga motema pasi bamonaki na bar azomela yango lokola nalingi nalinga te abima libanda fa vanda kaka nake mosala naye nakuti ye nake sirage naye nakuti ye nake kobela reserve naye nakuti ye ezalaka bongo ebongo sikoyo ezalaka na bainconvénient te ezalaka na dose te ezalaka na délai te esilaka te bon esilaka pusi ntango yo da so ovandi na mutu mpe abayaka moninga ezalaka mpe songo ekomi na baexcès esili to ebaye moninga soki osandeli mpo eloko wana elongwa so moto wana oyo otyaki ye esika bando olando kaka falandangako puiske mbwa ezalaka bongo puiske amonaki bolamu nanga oyo nasalaki ye dasi mais bimisa ye kasi bon puiske affection elekaki makasi ngai na ye mwa bimisa ezala su te kotyela mutu kolia eza malamu me kokoka kobimisa mutu eza ekosimba te ekosimba te puiske nalingaki ye makasi bana poto papa alobi ke akotyela mutu oyo ye alingaka parce que mutu oyo olingi te okotyela ye te papa explike biso zakala eza nini epuis kotyela mutu kaka mpo na nini mama zakala wana ngai mpo na ngai nayebi signification nango te mena nalobaka eloko moko oyo batyelaka bato bazakala bakosa nga mokolo mutu akotyela nga zakala komona ke nakobima lisusu te nakokende lisusu mosala te alia lipa nga mpe naza nakatelanga alia bwe nga mpe naza napesanga mpo nazoluka lisu te yo tyeli nga zakala nazala wana donc veut dire donc eloko tu yo kolia nga naza nafuna lia nakoluka lisu te oyo batyelaka mibali bazakala basalaka baerreur parceke mutu lokola nga so otyeli nga zakala otingami okangami okomonake nakobima lisusu te kope nakokende te merci ndekolaka mobali papa explike biso tozokoba kaka na bino oui mama nakoki nde bolobi par rapport à mutu so batieli ezakalaka mais ezakalaka mpo na ngai ezali esprit moko ya mabe comprendre toza na basi na ndako toza na bana comprendre
Moi si mso akoza la zuwa ateli wango par rapport à zuwa abikete fana tela mbana nga zakala po soki auti musala neti nga boulot nga yango abikete somba nga auti kopa ye na mbongo moye kende libanda ezate yango mo de façon ke basi musu bataka zakala akotela ngo boye tanto na fumbwa tanto na musulima tanto na loko yo linga surtout le koso abino skonde ba papa nde comme au sala au prépare pour moi les fumbwa fais-moi yo les makayabu fais-moi les ngulu yango ba komo tshela bino bon eza pona loko sa papa te mais moi si ayebi guo mobile ne yanda kupena lingaka vous comprenez neti nga moi nga bikena linga mingi misili mingi na linga lokola wangila so kaza na posa tela nga zakala akota na misili akota na wangila akota na boa po ayebi plat préféré mobile na ye so ka tango sikoyo eke nga za makila pete simbinga so na moi ezapeli kama makila ba misu esimbaka te oui neti ngai na linga ni punda ma décevement mais soki batiango wana nde akozwanga pe mo mais za misusu pe so batiango pe ekosimba yebete mbala pe moi so atomboke pe apese kanda siko esimba tende mais za makila esenga makila pe aseki yango ezali kama makila so makila miso ya faible ezui pe alambiye yango mona so mu famille kuna basi batomboki kuna alambela mobali na mango acha mobali nezakala kaka mais misusu mesenga kaka makila kaka kama makila conseil nini papa nanga bokoki kopesa parce que biso toyebi ndenge bible komami bolingo eza naturel tango yo lingi nganga pe na lingi yo to développer na biso kaka te neti bana poto bakoma ba bolingo ba contrat to développer ka esike mukole sila nango pe kaka e katani lobi po okuta pe na mwasi musuta muso olingi susu koleka et toujours pourquoi kaka ko tia mutu na zakala to kokanga mutu na kisi est-ce que eza malamu bon pona nga vraiment eza mabe to linga na bolingo moko ya amour intérêt te abolingo moko nzamba tindi biso linga to linga na vraiment na ndenge ya olandi muninga na pona muni ba bien na ye na tilelo ko pona kanga mbala moko mais to linga ndenge nzamba tindi biso to linga na to se pisa mamu kili mais zabente pona ndenge kaka ya amour moko ya profit nzamba bien te mais to linga na vraiment ndenge mo ya kitoko ya kisi za bien te papa tozonge pa na yo conseil nini okopesa bao baza kosala biloko wana est-ce que eza malamu olingo foka ko sela mutu kisi po avibo vivre na bien mama surtout zakala terme na école mobali boskize na terme mobali ali ko mona mwasi atala munene te soka mwasi munene akolingaka munene ndeni donc excusez na terme na bassin tibelezi ne ba obenga na kini bana poto timelezi ne ba komo benga bosinga tibele donc sima ya nzoto tosoka muka munene donc mbali attaché na main de faraka ako soko tiki donc mutu moko akozwa ye obligatoire comme ka bongo est-ce que ça malamu bolingo toko linga pe lingi nango lingi ngala na tibelezi na mabete mais to linga so bolingo normal sans que zakala ekota bon zakala ekota dans la si bolingo comme la makasi la si affection makasi au moins so na tikiye muninga na zo so na tikiye patomo zo ngana na musala te wana sala na bank so tikiye mutu mo zo ende kota la si parti wana la si c'est que ça ko banga complexe to benga mo ba français benga complexe parce que soko zo banga bongo c'est que ozana complexe ngo zo banga mo sino kitele zakala zo banga c'est wiki ngasa na different wana na $1000 tant moi si mona $1000 ça nya okende ngana ndako exemple terme ya kokaka na ngaiti azu mutu mobo ya kokaka ya sani akekuna chers téléspectateurs to komi na suka ya sujet na biso ya lelo to lobeli kamotali zakala bino mo ko bolandi boyoki zakala eza nini conseil nga Nadine na linga toujours ko pesa bino na bamio toujours nga nazanga mwana nzambe kisi eza malamu te kokanga mwasi to mobali vice versa eza malamu te oyo yo mwasi oyo yo mobali oyo sala keloko wana oyo kangaka mobali na kisi eza malamu te tika bolingo naturel et régnier nzambe atiaka to mona bolingo mususu mobali alingi mwasi makasi mwasi alingi mobali makasi bato mo ba ke kisi eza yango kisi te pepo yeba bien faut entretenir ka libala no bien faut entretenir ka mobali no pe malamu maloba pe malamu okovanda libala no ekowumela kisi eza na suka nango eloko nyonso tango tie kisi bongo olinga mobali bo régner na 2 ans bo régner 3 ans allez na 4e année mobali ngwa lembi mobali ngwa kimine kisi pe poli to mobali on pe nzamba a délivrer a jupe ba délivrance pe lobby et pour kisi ngwe poli bino bo sala bongo bozana Kinshasa partout esika bazali ezaka kombo azakala wana te ezakisi mususu bino mo boyebi ba kombo bino ba utiliser ngo botika to linga na bolingo naturel o nzambe apesa biso et na komi na suka ya émission na biso na kobosa na te
Ngembe, mon boss, Francine Ngembe. Hein? Femme à la haute qualité, 100% Kanokatala, Kayo, maman, mon colo idéologie. Maman, a tourné ma belle, a boigné belé. Nous avons battu là, on sous longue vie pour au sala sous ya koleka. Pour l'autre bana poto bazo yoka, bazo so batema bazo koye bazakala ezani eza grâce na yo. Pour yonde muto koti si biso na miso na bana poto. Yango na pesi bambote belé, hein Laetitia Mangabu na pesi bambote belé na Paris sika ozali. Bino nyonso bolingaka ngai na pesi bino bakuku ebele et tokuta na bino lobby na thème mususu to na titre na biso mususu to kolobela o sepelisa bino esika bozali. Merci beaucoup, à suivre. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va lopesa nga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va lopesa nga Francine Ngembe.